comme message. Les amis sous kimia ou eza batu balalaki bazongaki banda bakeba pema basokola baya lisusu. Donc toza pena na mawa batu baoza dans cas où des plein. Eza batu sous le temps bakoya place oza sous-souté. Donc bande on a biso diaspora. Merci na geste au Bosali. Merci na ba message na bino na ba réseaux sociaux nyonso au Bosali. Lutte zo continuer kaka toujours. Ya loba eza penda te talaka toza en passe na motema. Tozo lutter kaka. Toko makaka jusqu'au bout. Selon ba mabongso biso tondo bongsana aussi. OK, merci beaucoup. Na reçoit peine de quoi wa. Bonjour Ndeko. Bonjour. Passa qui nuit à wa tondengeni. Na passé nuit. Ah bon, d'accord, tu es le mieux placé à expliquer biso. La nuit c'était comment? Est-ce que betla biso na nubino batbola la kia wa. Les cas qui ndengeni na butu na derrière aussi. Ben en fait, elo na loba kaka na ba o ba penser ma bien à propos ya ebemele c'est passé à na butu qui au soit moi ma elo moi ça là et ça la mani na kata. Mais en fait elo za na ngote en fait on ko yemba to se peli ko la pe ça là qui et son pe ça là qui to no se pela elo moi c'est passé à peser ça. Affrontement entre policiers, gardes, sécurité, il y a des et tout et l'autre zaki. Ah rien du tout, rien du tout. OK, mais awa yoza moko ya membre camarade moko ya ba jeune ya association na eto ndenge. Naza membre ya association collective 2016. OK. Na habité témoignage nini au garda banda jour batiraka aussi. Ba souvenir nini ya personne en Russie à physique na hier azaki na bom oh tango lelo moné sous na cercueil et salio kokitama emisu. Mais en fait il a vu qu'il était humble avec les gens azaki humble na ba petit na hier on a partagé le mieux qu'il y a au azana ngona biso ngelo kona garda pavé loko ebishanga kia na vie kozela la précédé. J'ai là fait du temps nous tango ekoka ozana mwamke c'est patienter garder silence. Tala o lobby na onsamba bombelio tanga bêtise na yo un jour okoma mutu na mboka tsamboka lo na garda pe a souvenir souvent soki alaki soki azoleka na quartier na biso le mec anoki ko zangisa te ko tumbola ngai na vani na makashi na zwaki problème monte na yosi à part wana azave na ngai. Tu sais que les jours tozo ke ndependa ko tika aussi na cimetière ya nécropole et après avoir koti kaye na suka to sali penza au revoir au babenga ba na lingala mbota suka to tikala komona te komona na isusu te ce qui peut être to kutane na lola to na lifelo wa mama nzambe na ebite oko ebisa susu famille na nini mwasi na ye mwa bana mibala tiki mama na ye to zaki ne lobi azolela makasi bandeko na ye tout maman ne kaka courage famille ba muke ni courage eza kaka kamboche yaki nzambe kaka pesa ki a raisonner ka ba bien o ya sali babi mu nyonso na défaite nemba eloko le ka rebelle za la ka ba bien o ya sali pona biso asala ke belé azavi avanda ki bien na biso elo mo mabe c'est passé ki te famille kaka courage et ça tente mba bana ni ba continuer na bando ba continuer ko prier en fait nzamba ko songa un jour ba ko mapi batuka na kati mboka. Nous sommes toujours en famille tolobi lelo matanga rosi la matango yo eza particulièrement kaka pona famille biologique na été eza ba famille ebele famille politique famille ya ba combattant famille ya bato ba lukaka ba lutter contre ba makambo tout le monde a pe bien te hein neto zui sous staffawa ezali association il y a parti politique voilà il y a maman Nabiso Henriette Wangou neto Rosolana le CG secrétaire général il est pas mais un peu ko ba qui s'appelle moi liloba na ezali matanga pendant tozo la maman aya peut-être to kozwa sous bonjour CG. Bonjour madame. Tomoni wana bandeko na compte ya parti politique na bino boyo kolela Rossi et ko compatir na famille oyo ekufeli non seulement famille biologique mais famille politique bisone soto na matanga na ebité ceux qui okoloba nini to esali ndenge nini komona matango après 3 mois na kati ya morgue ndeko na biso alala ki enfin bandeko oyo bazaki ko freiner bimate ba décider ki ke ebima mokolo ya lobi pe lelo tozo ke kokunda ye bino na famille politique tu as un angle politique mais même son angle politique parce que to yoka ki matango ekota ki politique mingi ba gouvernement place na bisonde ba bloka ki yango po matango ekoma na niveau ekomi lelo. Bon voilà par rapport à matanga ya ndeko na biso aussi ce qui lelo s'est concrétisé
eza d'abord victoire na biso ba opposant elingi kolakisete pouvoir aza suprême te ayo comprendre qu'il fallait kaka à lâcher prise pour que toyeba kokunda ndeko na biso Rossi toza na oyo esika mpona kohonorer wazaki militant munene oyo atiaki vraiment pouvoir mulunge alakisaki pouvoir ete ke esengeli kopesa koyoka peuple kotosa oyo ezali constitution ya république yango wana même na slogan alobaki toujours le peuple gagne toujours et biso lelo toza na oyo esika matanga oyo ezali signal ya makasi esengeli bandeko na biso ya ngambo ya pouvoir ba comprendre ete bakoki kosala nyonso me mboka eza ya bango te eza ya biso tu donc lelo tozalaki peuple aza déterminé mpe omoni eza likambo kaka ya baparti politique te même bato ya société civile oyo nyonso ya population congolaise aza na oyo esika mpo na ensemble tolakisa solidarité na biso soutien na biso epai ya ndeko Rossi mpe koencourage bakombata nyonso bandeko nyonso oyo baza na lite bazokontinue kolite po ete changement ekota na mboka oyo balemba te parce que biso tozali eza nature na biso te ya kosundola bilombe to mpe bakomando na front to na terrain yango toyeti lelo na terrain koaccompagner ndeko na biso héros na biso oyo awutaki kokwea na kati ya bitumba mpe kolakisa ete engagement ezali mpo tokohonore mémoire ya Rossi po ete lite ezocontinue jusqu'à ce que tokosala en sorte que le peuple gagne pour que démocratie ya solo ekota na mboka na biso. Ok, CG, toza toujours na kati ya matanga Rossi. Mais quand même, on peut toutefois relever choc au niveau mboka na biso sur le plan politique. Vu que c'est un parti politique, tozo sur la nabino et tant que parti politique moro boboye kolela na matanga ya kolela ndeko na biso Rossi. Le 17 mai awa tozaki na journée moko ya férié, to fetaki entrée ya Fidèle et puis batebele balobaki ezaki jour oyo mboka na biso elombaki na dictature. Mais on assure que ti lelo dictature ezalaka na mboka na biso. Bon, mboka na biso elongwaki na direct na dictature directe. Tokota ce qu'on a dictature indirecte. Expliquez biso parce que quand tu parles de direct et indirect, il y a certaines personnes ba otuna et le binini exactement. Bon, dictature oyo tozaka nango na temps ya maréchal Mobutu. Ezalaki un peu direct na sens que okomona soko tangi kombo ya mokonzi mboka bakangi yo. Soko bimio kende boye o se manifester ba répression ezalaki makasi. Mais lelo komona mutu leki na lo batike boki na butu ndeko abungi. Tope après ta bomoni ndeko alimwe na nzela. Bokomona dictature eza ndenge que na o tellement d'institutions un pays balaki bino ke toza na démocratie assemblée nationale les armes bato na batikala jamais ko songer na o ezali ya population. Tango s'agit de voter loi, ata loi wana ezali anticonstitutionnel, bazo préférer ko voter yango pona ko sala na profit et intérêt à moko. Mais pendant que Mobutu ande ko permettre biloko wana te, yango zaki direct. Donc assemblée nationale ezali te ande ko continue toujours ko imposer o yande ko lota. Mais o batike bino assemblée nationale ya lokuta pour être ba anda ko dicter toujours à la lettre assemblée nationale cour constitutionnelle. Yango wana to comprendre ça dictature indirecte. Les autres hommes na mingi, les députés opposants na peut-être na aux alliés parler du peuple na ensemble na biswawa bazwa ka tenter ya ko bénéficier ne fils kata na eliloba moko ba koloba na bango mais baza ni considéré au niveau que même ba aux alliés ba plainte ya population envers bango eyoka na raté et situation mboka na biso ti sikoyo peuple congolais roma robanga biso to mona rapasi des fois memeli mutu micro au interviewer na likambo moko boye nazo banga nanga pona likambo boye sinon te ba robomanga ba rosala boye na ebité tango bovanda kana mama bozo réaliser ba plan pona ndenge nini mboka na biso eko changer peut-être sur le plan social sur le plan ba plan nyonso oh le peuple congolais a victime na ebité ceux qui beaucoup assurer biso nini to beaucoup assurer peuple congolais nini na bandeko bazali bana mboka tout moment ba kaka pasi na biso wa to évoluer kate to tanga te toza toujours na ba situation moko. À ce qui concerne le lobby liboso ya bandéputé à opposition dans l'assemblée bazo kanate tout est bandaki na départ na 2011 tango président Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme alobaki ete to siégete bango batiaki tembe bakotaki na face il y a 500 personnes bino boza 50
face à 450. Et là, on est bien rapporté. Parce que dans l'Assemblée nationale, il y a un système, il y a la majorité des opprimés, il y a des autres trônés. Ce que vous avez 50 face à 450. Vous avez 100 face à 400. Vous avez ça, les cas, ou en athée. Et là, vous avez la population, c'est découragé. Lutte est progressive, lutte est malembe. Donc, pour renverser, pour changement dans le pays, et ça, mais ça fait. Et ça, il a toujours déterminé, tous en abomoko, peut soutenir les leaders nabiso ou l'opposition est sérieux, basant na posa réellement un changement. Parce que moni mobu tout le temps imposé ka makambo, motala ta cravate retour à l'authenticité petit à petit. Ayaki ko céder tant de kota na multipartisme. Ndenge moko pena o tozomona lelo. To lembate to continuer kino to koyeba kozwa o ezali ya motu ya pona mboka na biso. Ba américain basala yango, ba français basala yango et puis lelo baza na kimia eza pe possible pona mboka na biso. Toyeba kozwa encore espoir pe to vivre to jouir na o ezali ba richesse na biso. Rien n'est impossible avec la lutte libère. Maman Azo Bongisanini na ezali parti politique na bino pour avenir peut-être ya peuple congolais. Bien que ezana nous à cause de la yemoko peut-être à cause de la possibilité ya ko changer marambunio sotemba la moko mais petit à petit peut ko changer. Donc on a parti politique na biso APC Alliance pour le progrès du Congo. Tozaka kate pencher na o etali ba question ba enjeu politique. APC azo sala ba faveur et pas ba jeune na domaine ebele. D'organiser la formation pour amener les jeunes aux vie professionnelle na bango. APC a un objectif et un projet et puis tous aura temps ba télé ya ba ko réfléchir ndenge to sala pour que les choses s'améliorent na kati ya mboka na biso na domaine nyonso. Donc maman Henriette Azali Otobengaka est promotrice ya jeunesse pe APC ezali parti oyo. Et ça c'est limité à atteindre aux lutte politique de conquête à pouvoir, mais toujours aider aussi la population à façon ébélée, encadrer bango, former, mener bango, découvrir la potentialité, la capacité interne au bazo renfermé. Ok, message ya suka na libota ya Rossi Mukendi Chimanga, moi si na ye bana na bandeko nyonso ya famille biologique na ye papa maman bandeko na ya basi awa lelo tozo kende ko tika e pena na mabele définitivement na ebité libota wana erwandrota la peut-être vidéo ba retenir malobanini ya CG o e bandro pesa bango nyonso motivation na koyebisa libota ya Rossi bazala na esengo parce que ndeko na biso Rossi azali lelo akomi légende akomi un esprit oyo ekokufaka lisusu te akomi immortel pe exemple pona jeunesse ya mboka na biso po ete alakisi courage na ye ya kotelema po ete mbongwana ekota na kati ya mboka libota ya Rossi eba ete babotaki oyo azalaki héros national babotaki immortel babotaki guerrier et puis ndenge zawa Rossi Mukendi atikali légende pona biso. Ok, merci beaucoup. N'habitez papa na biso aso ko bakisa momoko. Est-ce que le lot cause a convaincu nous peuple congolais de considérer Rossi Mukendi comme héros national na ndenge to moni liwa na ye ndenge yela ki penza na kati ya mboka na biso awa? C'est vrai vraiment to ko considérer. Ouais, to ko considérer parce que Azamutu Oyo akufi na front parce que il était là permanent dans l'activité nyonso, que ce soit politique ou appel Yabasango pour marcher pour le bien-être de ces pays. Yangoano Moni, il faut te considérer comme héros parce que à quoi il pénal na champ de bataille. Vraiment, c'est une personne à ne pas négliger, c'est une personne à mettre dans la tête des gens que Rossi. Vraiment, je manque même des mots, mais je dirais qu'il sera gravé dans nos cœurs. Ok, merci beaucoup. Papa Nabisoawa, ce qui est le gouvernement Oyelongwe, parce que le gouvernement, on est considéré et bien Rossi. On va reconnaître même pas que Rossi a un héros. Ce qui est le Longwe, gouvernement Sika, et en 2018, vers la fin de l'élection, on souhaité quelque chose pour la famille, pour peut-être construire ne fût qu'un monument pour un héros national à Koufonseigne.
Bien sûr, Roger Rossi Chimanga a commis, a mérité un monument après ce gouvernement, puisque a fait vraiment pour bien Yamboko. C'est pourquoi, après ce gouvernement, après ce pouvoir que nous sommes en train de militer pour chasser, Toyebike, Rossi, les monuments pour Azala vraiment à jamais oublier la mémoire Yaba, Bano Wakobotama, on assure que ba jeune balongoli kobanga après liwa Rossi jeune akobimaka lisusu soto bi marche jeune akotambola. C'est juste après si quand même ba jeune belé pour comprendre que il faut lutter pour Namboka pour ceux qui tolongoli kobanga nde makambo ko changer Namboko. OK, merci beaucoup. Je pense bien que parti politique Alliance pour le progrès du Congo, je pense bien que expliquer certaines choses autres qui n'a besoin à koye. Sinon, nous on est là pour vous faire voir ndengeni funérailles à Rossi Zoleka. Nous allons avancer petit à petit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. Message des abonnés. Seul l'artiste sera sur le podium. Et comme il t'a montré ta pouvoir, constitution si elle n'est plus, ce qui est à la Yimoutou, mais si elle l'oublie, toute autorité vient de Dieu. Mais à Baron, on a monné aussi na quelqu'un, on est sur bateau, même ça. Capitale et communauté village, Foulou, Solo, Ngungi, Moulili, Chasa ya Pamba pour son cocaté. Pour diriger comme on est pas cococa. Un gouvernement, ils ont changé. Mais pourquoi vie à peuple, ils ont changé? Politicien médiocre, politicien irresponsable. Troisième mandat, Bolo Bamakasi. Bakosa Yoke. Monsieur le Président, Yenge Bakosa Kamobutu. Bamone Bakosa Kamobutu. Babomisa Mobutu. Bamone Babomisa Mobutu. Ozoela kaka pouvoir. Mais pitié comme moi, c'est Sony. Dollar, c'est comme Mata. Salaire fonctionnaire, c'est une valeur. Nous vivons dans Angola. Bayaya, nous vivons dans Malewa. Maya pompe, Betsaliburu. Y'a un bon à facturer qui n'a pas wapia. 5 chantiers inachevés. Mamboula Mouké, inondation. Trop de Goulouna, des chengues. Nous sommes à Pona, Kozama, Moussala. Boulage comme un mendiant. Soda, Zosema, Maman, Naba. Na Congo, il ne se cop. Olia, na Congo, il faut cop. Député médiocre. Vacances parlementaires à des hypothèses. Ministre médiocre. Aux Osala, Pitera, Moutakala. République démocratique. Mais pourquoi vous nous coupez la connexion? Troïka macroéconomique, Lomba, le pionnier social. Bomba Mabé, nous sommes tout pas dans le plan. Dans le lobby, dans ma vérité. Ceux qui n'ont pas si bon dans la Molière. Dans le lobby, dans ma vérité. Ceux qui n'ont pas si bon dans le peuple. Dans le lobby, dans ma vérité. Papa, excusez-moi. DJ Blazer Mix. Merci, merci. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Merci beaucoup. DJ Blazer Mix. Aussi c'est un activiste de paix. On ne veut pas la violence, faisons les choses dans les... Tout le monde sait que les élections sont trues. Les élections sont trues. Parce que je suis. Nous devons
pour les changements. Hommage à toi aussi. S'il vous plaît, faites monter les fils de Rossi, s'il vous plaît. Je l'ai vu. Faites-lui monter, c'est très important. Yeah. Aussi bon lié Koki. Et comme il t'a menti qu'à pouvoir. Constitution ciel. Ce que ça là qui nous met ciel. Toute autorité vient de Dieu. Mais à qui nous n'a monnaie aussi la kieke. Nous sommes besoin de bébé ça. Capitale et comme il est un village. Ngungi, Moulini, Chassa ya Pamba Bazo Kokate, qu'on dirigeait pour monter ma Kokoka. Ma gouvernement ils ont changé, mais pourquoi vie à peuple ils ont changé? Politicien médiocre, politicien irresponsable. Troisième mandat, les ans à monter, Bakosa Yote, Monsieur le Président, Yenge Bakosa Mobutu. Bamonde Bakosaka Mobutu, on y va. Babomisa Mobutu. Allez, on y va, je t'entends pas. Bamonde Babomisa Mobutu, yeah. Vous avez la caca pouvoir. Le budget a comme moi, ça a sonné. Dollar, c'est comme Mata. Salaire à fonctionnaire, ça qui valeur. Vous avez vivre à $1. Bayaya, vous avez vivre à Malewa. C'est panique. biloko oyo tozomona wana esalamaka likolo ya bashe kasi lokola budoka akipaka terrain te yango bomoni baza makolo ngulu epuis bazosala yango likolo ya esika eza na moto mpona kolakisa ke basadaptaka partout oyo wana babengaka yango chuki continue ozo atake moto ozolemba te ti na liwa na ye
wana biloko maître Rossi abandaki ko enseigner bana na ye ba élève na ye na dojo. Maître Rossi azalaki pe professionnel ya arts martiaux ndenge balobi wana ayebaki art normal ayebaki art ya ba japonais biloko wana eza ya ba japonais donc maître azalaki pe en contact na ba japonais voilà beaucoup tanaka pe na bakuluna na nzela wana eza quelques défenses contre les couteaux. Ok. Wana bozali komona toujours biloko ya maître aussi maboko pona bango. Oui. Ngai moko naza entraîneur ya maître aussi. Wana bakoko topesa honneur na bakoko, il faut génération et montée. Obstacle wana ekataka ezokisaka ebomaka etobolaka. Ndenge baza ko sauter na béton bakoki pe ko sauter likolo ya carreau. Voilà, maboko s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, merci. Tobeki les sous maboko. Tosengi na ba sportif pas se saluer pour la clôture de la cérémonie. Tobetaki maboko pour la sportif, tobeta pe maboko pour la maître aussi. Oyo azalaki enseignant ya makambo yo. Merci na bino banso na bokoko na biso ba sportif esengaka bongo. Je demande à la famille biologique qu'ils soient en paix. Concours à ce qu'elle dit. Nous remercions au Seigneur de tout ce qui devait arriver. Et je demande aussi à la famille sportive que nous pouvions être avec un esprit apaisé, afin que mettre nos soins en terre dans la bonté et dans la sérénité. Je vous remercie. Bonjour, merci, Mato saluer. La journaliste, bonjour, merci, Mato saluer. Bonjour, merci,
Là, tout comme on a maître Baléli Rossi na bango. C'est vrai que Rossi azaki mutumoko a se lancé qui na mambebele non seulement tangi classe na azaki assistant mais na monde sportif azala qui peut mettre o abande ko encadrer bande ko belé tokoza moko ya ba maître. Bonjour maître. Bonjour maman. Na éviter ceux qui occupent sa témoignage na yo na kombo ya Rossi na ozali musalo bo bande ko sala na ensemble. Témoignage ya mabe pas mettre Rossi zate parce que nyonso ya mettre Rossi za kaka OK même ceux qui Nicolas Bache azo pe sabino physique bien entraînement tu sens quand même que c'est un homme responsable donc ce qu'on comprendre était en tout cas oza muto tangati disons na kokolo ba ndé ngwana témoignage na tika na ngopo na ifuna leleti na suka eza vraiment. Oui, et donc maître tout le monde bino wa botu go sala ma démonstration na bino bolak sabiso ndenge boleli nde kona bino Rossi mais tout le monde finalement bozoki eza mabete mutu akei na ye et puis bino ma démonstration à mukie moi mbeli pe kati loboko donc voilà. C'est tout à fait normal parce que eza biloko ya bana ko lak sabiso parce que na ko kuta na mutu mususu na nzela ale na mbeli to na machette funa e bandenge ko se défendre nango c'est tout à fait normal oki gozoka parce que ça la blague te mozo sala nde pena wa bengi action. OK, n'habite famille sportive Petit Kali bandeko yo baza awa na ba o ba travailler peut-être na Rossi baza susu na Congo te ba ko landa bino libanda mboka n'habite soko ebisa bango susu nini awa lelo tozo kende kotika penza Rossi na o ezali ndako na ya suka. Bon, premièrement na Rossi ngaka na bato baza libanda ba sportif oyo ayebi ke mettre Rossi azo na problème to ya za problème à mettre Rossi na part na biso ba sportif en tout cas vraiment tous à motema ofungama ba esquize belé bo fungola mitema ndeko na biso ke na kimia donc on a Rossi ngaka na famille sportif ya mwana. Bonjour, je suis maître Awa, maître Tomoni Ozoki Potaboye, Zama Bete, Rossi Akenaye, Potaboye, Nanzoto Penza pour la démonstration. Non, Eza. Nous invitons Eza Moussala Biso de Messana au Sala. Donc, Eza Moussala Biso de Messana au Sala. Décoration. Pour Saliwana, oui, Eza démonstration, mais. Pour tout la qui s'abattuke, Eza démonstration, mais la conséquence est réelle. Eza pour honneur, il y a ami Nabiso, camarade Nabiso, maître Nabiso, Neto Saliango. Olobi nini na bandeko yo bino bato botikali ba sportif yo boko se comporter ndenge nini na ba milieu boza ko affronter. Bon, exemple c'est que Maître Rossi Zalaki Mutakimia malgré Zalaki sportif champion d'Afrique, mais Zalaki Mutakimia. Ya on a lancé appel à ba sportif nyonso, ba activiste nyonso. Peuple congolais nyonso, base à la calme. Nous saluons base à la calme. Tous les la mettre na kimia to ke kunena kimia. Et le kamabe et salamate. Donc c'est un peu ça. Merci.